Donc à partir déjà il y a Congo azalaki déjà homme d'affaires batu ba yebi na kombo Eric Djenga mokonzi ya mwana mukie muta pesa e kombo wana c'est JB Mpiana. Oh ah oui, président Eric Djenga on m'a débélé les amis que Tokutana boss qui n'est en tout cas avec le président il va faire tout et ça Eric Djenga va coup de chapeau et babalukela ya nanga parce que bazo que les jaloux loko azali numéro 1 na monde entier balingi ba boto le pouvoir ce que pouvoir eza ya makila papa nanga monanu azaka na mutu mbongo tango solo ba bien que yaya na yo mutu ya mbongo a forma bato ebele ye a forma bato nani na musala nini depuis événement masque banda na 1995 si lelo président va mettre à salade alors aiki kokutana un individu o li passa bambongo vika yeba ye na Kisasa azalaki mukala ya Georges Musampa à l'époque li passa bambongo abanda osala musalo ya car wash ya kosokola mituka. La nana yo me profil la tekana clic là mama mama Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'herbe, mais ça n'a pas la Congo Révolution. Merci, na réalisation ya faille, Timothée, merci les sous na Michel Kombe Egler, na bossa na pété les sous Lévi Azawana pour na stage. Merci na bino retour à Paris, tous à la Kilibanda, tous à Kilibanda Mboka par rapport à ba vacances, na par rapport à Moussala, Moussala senga qui est aussi déplacé pour na ba contraire sika auto se préparer pour na 2026. Merci na batu botala kabiso presque mokile mobimba. Voilà, na lobaka ke Congolais nyo sur na téléphone na ye il faut na tap sainte ou azovana na mikili ya poto. Ça veut dire on a besoin de déplacer te pour otinda mbongo na famille na yo. Kaka ndengo vandi wana soko za na application tap sainte na kati ya téléphone na yo famille na yo bazu mbongo mbala moko na seconde sans au déplacer na agence tap sainte yango wana application moko ya kitoko oyo fa zo proposer biso oyo ke congolais soko vanda ka awa na mikili ya Europe yeba ke soko tindi 100 euros yeba ke bakozwa 105 euros soko tindi $100 yeba bakozwa $100 yeba ke bakozwa $110 wana pona bandeko na biso ya États-Unis ya ba Canada tap sainte ezali bien pona ba congolais bo s'abonner bo kotisa ngona ba téléphone na bino mais conditions ezali moko code promo ezali mombele 5 yango ne mutu ezo fongola onzela po okota mbala moko otina mbongo na famille na yo. Alors voilà, sur plateau, tu ressens les sous. Deuxième tour, na web sabino que tu sali les sous, ba ko proposer biso ba artiste musicien au bazana programme ya ba concert na bango et ko beta mana parier fai toki. Toki
tozali na Maman Bilabel. Maman Bilabel akozobeta na samedi septembre na kati ya mboka ya Madeleine na kati ya Bruxelles pardon na concert munene kozala na mboka ya Belgique kuna na kati ya Bruxelles. Maman Bilabel azana mubangi na concert ba congolais somba billet parce que mikolo etikali ya kotanga po Maman Bilabel abeta na mboka ya Bruxelles. Fai soko ko proposer ngai élément mususu to na Chancel Mbemba capitaine équipe nationale ozomi mabiso na mboka ya Maroc boye baketo kozala na capitaine équipe nationale Chancel Mbemba na mboka ya Maroc congolais déjà bongisa saki bongisa valise na yo pour na ko soutenir équipe nationale ya Léopard. Fai proposer ngai Tosana Weranson, les rois de la forêt, Oyo, Azobeta Moubangue na concert le 18 octobre, Awa na Didas Arena, Weranson azana préparation à Makasi, Oyo le kana Kishasa, Weranson azobongama na ba wengemen nyonso, ba billet komi presque na suka, Wera ba billet komi na suka, presque tikali quelques billets, je crois dans 2 semaines ou bien semaines tant que aussi la té, ba billet nyonso ekosi là. Ça veut dire que mutnyonso linga kamisiki ya Weranson, bongama pona komona igwe de la forêt. Tosali susuna Graper Bozi Boziana. Bozi Bozana azana mubangi na concert avec Antichoc ou ikozala na Maribel awa na kati ya Paris. Alors tozali susu na Fali Poupa Aigle wana déjà et les cas qui déjà na moni ba proposer nga pibwana ezali ya Dubaï mais Fali Poupa azali na concert ou yo bana ya Angola bazozela Aigle à partir ya Angola. Tozana Kofi Olomide l'artiste musicien azana biso les 6 na kati ya mboka ya Bruxelles donc les 6 na mamasi batunyo so balinga kakate latin mobimba mboka bongama somba billet na déjà parce que mo bangi na concert oyo Kofi Olomide na tanto zo solo la ba préparation oyo Kofi Olomide na moni asali na pesi bon séjour na mboka ya Uganda place à se préparer mo bangi na concert retour na à Paris je crois dans quelques jours. Voilà na habité ce qui régie ba ko proposer nga les sous tout ça les sous na pibi nani je sais pas publicité régie bozana moi retard moi mukesi tabo même nga na ba publicité tout ça na pasteur Moïse Mbiye ou azobeta mubangi na concert pasteur Moïse Mbiye azana concert moko munene oyo ko beta ma na date ya le 20 novembre ba billet presque etikali muke merci na régie ba billet mubangi na concert oyo kozala na arena Grand Paris ba billet ekomi presque na suka talaka ka mutu atie concert lobikaka billetterie fungwami ateki 50%. Donc ça veut dire à Kabolisal il y a arena Grande Paris na deux parties na ebité bana na nzambe somba billet pour na kokutana pour na komona kokumisa nzambe avec pasteur Moïse Mbiye to ça sous élément nani na ebité soto komina suka to zongala vers invité na biso na kata plateau na ebisa kibino ke to zongi na Paris to zaki libanda to tournaki libanda ya mboka pour na musala lelo na koyamba lisolo ya batu ya Afrique du Sud lo papa maman zwa kiti vanda to solo la makamita mboka ya Afrique du Sud. Afrique du Sud les alimboka moko na linga kango trop parce que c'est une histoire na kati ya mokili ba Mandela Nelson Mandela ba makambi belé sama na Afrique du Sud ya parmi ba pays oyo et betsa coupe du monde les premier pays et betsa coupe du monde na kati Afrique place mondele ba binde musuba eba kike Afrique ezali. Alors lelo na koyamba Nikita azali mwasi ya mondele mwasi ya mondele ndenge binu boyebaki ye azali mwasi ya mondele sikoyo ndenge tosawa akoma na engagement na mususu azali leki lelo ayeko solola pona nini to yamini kita to yambiye pona ko solola pona Eric Jenga boss Eric Jenga o azana Afrique du Sud boyebi makamuni nezo leka na Afrique du Sud par rapport ya ba affaire bato basala ka ba faire na Afrique du Sud alors to ko yamba leki ya Eric Jenga ameka ko expliquer biso muke nini nezo leka na mboka Afrique du Sud na makambo itali mbongo na makambo itali bilamba. Nikita bonjour et bienvenue na plateau na biso. Bonjour papa, merci beaucoup. Nikita batuso bazota la biso Nikita azali nani? Nikita azali lek Eric Jenga Kazadi Elon Musk. Nikita azali lek ya Eric Jenga. Ovana pe na Afrique du Sud? Oui. Au sali combien de temps en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, na sali 20 ans. Nani amemaka en Afrique du Sud? Muta memaka en Afrique du Sud. C'est Eric Jenga. Eric Jenga Memayo, Afrique du Sud. Oui. Voilà. Ozali le qui a boss muto ya mbongo moko ya munene ya Afrique du Sud Eric Jenga. Oui. Lelo to meka ko solo la muke makambo ezoleka na mboka oyo zalaki pendant 20 ans na kati ya Afrique du Sud. Oko betela biso ko fongola mutema, o betela biso li solo
makamunine lekaki na mboka ya Afrique du Sud na makamu itali ba féré makamu bato basala ka ba cop bato basala bazaka na mbongo na Afrique du Sud bino tango boyaki Afrique du Sud bosaliki osali déjà 20 ans yaya na amemio bokutaki banani na banani oyo bazalaki bato ya mbongo na kati ya Afrique du Sud zwata na yo pour une explication. D'abord merci pour na motuna na yo tango biso toyaki Afrique du Sud à partir à Congo grand frère nanga azalaki homme d'affaires à partir à Congo a monaki ke aya Afrique du Sud aya ko s'installer na Afrique du Sud aya ki na ba bozui na ye na ba moyen na ye donc à partir déjà ya Congo azalaki déjà homme d'affaires batu ba yebi na kombo Eric Djenga mokonzi ya mwana mukie muta pesa e kombo wana c'est JB Mpiana tango grand frère nanga tiki Kinshasa azalaki homme d'affaires azalaki na bambongo ebele asoyi ba mapangu na ye bandaku na ye alobi na lingi ko s'installer na Afrique du Sud nde yango to yaka na ye na Afrique du Sud. Est-ce que bino na famille na bino ya Eric Djenga na to tiana na Afrique du Sud te po ya zumbo na Afrique du Sud te po lobi jibe mpia na benga kai mokonza mwana muke donc ça veut dire azwa abanda ko zwa mbongo depuis na Congo biso toza bana ya ma campagne Petit Bois numéro 6 abandi makambu ya faire ambongo banda na Kisasa c'est grand affairé patron ya Tongo a forma batu na niveau kutu ya Kinshasa avato ya na Afrique du Sud. Est-ce que mbongo oyo yaya na yo Eric Djenga zalaka nango ezali ke famille batikela ye papa mutatikela ye bozuwana ou bien azwango na ye moko na motoki na ye moko? D'abord mbongo ezaka na makila papa na biso azaki directeur na Charles Eugène station ma campagne on ezaka ya biso na ma campagne donc Eric Djenga papa na eno azaki mutu ya mbongo tango tozova na ma campagne na Petit Bois numéro 6 lupango na biso ezaki mapangu mibale kangama numéro 6 na numéro 5 numéro 5 fali pupa avandaka pa na biso na numéro 5 tango lobi fali pupa avandaka pa na bino ndenge ni na ndaku na bino fali avanda wana abanda au futela na ma campagne numéro 5 parce que pa na biso eza numéro 5 na 6 Petit Bois na ma campagne. Voilà, bokomi Afrique du Sud. Alors, tango yaya na yo akomaki Afrique du Sud ti yo ye okomi na kati Afrique du Sud. Osali 20 ans na kati Afrique du Sud. Tango to solo la bonabi ke Afrique du Sud mbaba yebi yo. Ko sala dia 20 ans na mboka, ça veut dire que ba yebi ke nikita kombo baba na ko bengo ya kala. Mwasi ya mundele. Yango wana. Ça veut dire mutu nyoso o yebi nikita leke Eric Djenga tango to solo bazo mona yo. Bino tango yo komi na Afrique du Sud. Yaya na yo ayena bomengo na bino na Afrique du Sud. Banani oyo bino bokuta na Afrique du Sud bazalaki déjà na mbongo soit tant vraiment malembe o meka ko expliquer biso mo ke polikambo na lingi na kata yango. Tango to yaki na Afrique du Sud ezalaki pays moko boye normalement il y avait pas ba homme d'affaires ezalaki ka pays moko boye biso to ba no mona mi ba docteur congolais baye kotanga après asisi kotanga asali grand frère nanga c'était numéro 1 à l'époque tango aye a formé bato ebele o lelope Eric Djenga a commis ça à Afrique du Sud Paris donc mutazana Afrique du Sud enviara soit ya pototé donc tant to yaka na Afrique du Sud ezalaki pays moko boye ba congolais ba yaka pona kotanga ezalaki penda place ba homme d'affaires te mais Eric Djenga bimisaki ba moyen na ye ba mbongo na ye aki ko s'installer na Afrique du Sud ayaka ko luka vite ayaka ko s'installer na Afrique du Sud tango aye a formé bato ebele lelo okoki kotangela biso tango zolo ba formation ya na bino azamuta mbongo na ina comprendre be bato batala biso presque mokili mobimba na lingi na pesa mbote na no vite fait na boss David Mangaya wazotala biso à partir ya Congo boss David Mangaya to pesa pesa de susu mbote na son excellence madame Grâce Emi Koutino oyo azotala biso partout tango zoloba bien que yaya na yo moto ya mbongo a forma bato ebele ye a forma bato na nini na musala nini ya nanga c'est homme d'affaires tango ayaki akutaka Afrique du Sud ezaki pays moko boye
qu'il n'y avait pas d'hommes d'affaires à l'époque. Ils avaient des étudiants, des docteurs congolais. Tant que a formé Batebele, ils ont des jeunes qui soi-disant li passe à Bambongo. Grand frère nanga yeba na ndenge ya kisasa. Azaki mukala ya grand frère na biso Georges Musampa. Tangu Eric Djenga aye na Afrique du Sud, tangu azo sala ba faire na ye, azo sala ba makambu na ye, ayaki kokutana un individu o li passe à Bambongo. Vika yeba ye na kisasa azalaki mukala ya Georges Musampa. À l'époque, li passe à Bambongo, abanda osala musalo ya car wash ya kosokola mituka. Des grands frères nanga zwaki a formé ye. Aye ko formé li passe à Bambongo, aye ko formé ba Kineya, aye ko formé ba to ebele o a formé. Eric Mandala, grand frère nanga Eric Djenga a formé depuis na Kinshasa. Donc, lupangu oyo fallait pour babanda refutela na ma campagne. Il fallait pour pas abima ba loger Eric Mandala. Et ça la contre-temps. Yango moni Eric Djenga a lojaka Eric Mandala na limité na première rue. Kini yani kini ayebana kina grand frère na wapi? Yani kine ya mutamemela nga yeshiko. Yani kine ya mutamemela nga yeshiko mwana yana nga. Amemela nga yeshiko alobi mwasa mundele Nikita tala kine ya po nazaki mwasa mundele melelo na koma mwasa mutu mwindo mwasa mundele Nikita tala kine ya yeyo azana posa akuta na pembene Eric Djenga viki ngana grand frère na ngai to bande ko collaborer to kutanaka to sololaka donc nazaki na facilité ya ko memela ye kine ya mais to komaka nanu na sima avant na memele Kineya Chico Obama na Cape Town ba na Cape Town na pesi binombote Cape Town Park mutabe melanga yani Kineya na niveau ya Jobour yani Kineya na zora soine ya masanga kolia ko melana carburant ya transport ngam na pesaka ipo bandako ya ye Kineya na Chico Obama bande ko ya wana azana na mbongo te. Wana zana on est l'autre côté. Donc moi je suis surpris les lois comme Kobima na ba réseaux sociaux a boudé Eric Djenga eta ke yé azaki no malanda na ngai akoya ko se anga bambongo ya carburant ya bière ya elo côté. Donc grand frère nanga a formé Batebele. Grand frère na yo Eric Djenga na li passa bambongo. Nani azaki na mbongo avant muninga pe nani a formé muninga? Li passa bambongo azaki na mukala na ndenga ba Congo azaka na mukala jeune moko bo atambola na ba musicien apesa ba musicien basi après eko zala mukala ya Georges Musampa grand frère nanga na Kisasa ndesiko li passa bambongo ayeko ya Afrique du Sud tango aya Afrique du Sud abandaki ko sala car wash misala moko ya kosokola mituka nde grand frère nanga ayaki ko zoyer a former ye ti omoni lelo a comment li passe grâce à grand frère nanga mais ba vidéo ezali na ba audio parce que dans la vie il faut que na ba épreuve ezana ba cérémonie o que li passe a yemo ya alobi que Eric Djenga za mukonzi moi na ma campagne à Tongo numéro 1 mais ayaki suko bima na réseaux sociaux a critiquer Eric Djenga a critiquer famille na ye donc tozana ba épreuve o ezo laksa que li passe ba mbongo tangu ya kumisaki Eric Djenga que numéro 1. Donc azali mutu muneni kaka ye li passa bambongo ba audio ezali ndenga kendaki epa Eric Djenga asengaki aide alobi a aider na mbongo asimisi kutu montre azana diabète type 2 j'ai des preuves parce que grand frère nanga à un moment donné on dira comprendre ki ba congolais baza batu moko bandimaka batute il y a des cérémonies bande ko salama il y avait des caméras pour na internet li passe bambongo akomi ko bima azo critiquer Eric Djenga mais biso tozana ba vidéo oyo azo kumisa Djenga mwana mokonzi mwana mukie Eric Djenga Elon Musk mwana ma campagne à Tongo tozana ba vidéo wana tozana ba donner tout oyaye donc na mokili batu bandimaka batute donc est-ce que yaya na yo Eric Djenga na Eric Mandala boss na nazwa mbongo liboso na vie yaya nanga mutaforma Eric Mandala parce que Eric Mandala na Kinshasa
état que Eric Djenga déjà zaki na ba mbongo na ye azaye na ba mituka azaye na ba mapango de asalaka qu'il fallait alloger na ma campagne pour nga naza mwana ma campagne na Petit Bois numéro 6 mais na ma campagne tozana 6 na 5 kangama vu que fallait poupa à l'époque azaka locataire na biso abimaka te de grand frère na Eric Djenga azwaka Eric Mandala alojaka ye na limité. Donc grand frère na nga numéro 1 na le monde entier. Muta mbongo numéro 1 na ba Congolais pata ndenge ya vivwaka na bato a poto baza nanga mona zaka na poto awa ezana muta kokai na yaza taza numéro 1 na ba feré na monde entier. Est-ce que webi ke yaya na yo ozolo baza numéro 1 azana problème ya oya poto ye na mona poto te wana 1 mutu ya mbongo na mona poto te et pas mutu muso ayebisa bike atoza ba million na oso na no mona poto te oza muta mbongo te nini salaka ke yano azali na mbongo ebele azana bosu ebele azana ba mituka ya chèque banda ko ya chèque na Afrique du Sud mais yano na mona poto te pe yano pe nanu anyata makolone place nga na toza na parité. Pourquoi zo ka visiter ya mona poto parce que plus o bazui yaya na you na bato ya Afrique du Sud ba féré na babike devoir ba pesi yaya na you il faut ya ça la vidéo il faut ya ça l'émission na plateau oyo na Paris azana ba million azana nini bobota ma campagne etali mututé problème ezaki ba pesi devoir nda bande ko ya Afrique du Sud ke ye il faut tout monde na plateau na yo na Paris pour ni ya no azana mbongo ebele maintenant na mona pototé. Merci na répondre à la question ya nanga ya kana idéologie sala poto place aux ali comme ça poto na yo place aux ali soki ngayo Nikita nazwaka chance ya ko sala poto place nazali mena ki poto te parce que moi j'ai des gens au bazana poto awa bazo lukata ndeni na contacter na contacter bango na yananga aroya poto po na pression batute aroya poto jour ye moko motema na ye kolinga mais azana Afrique du Sud état que numéro 1 dans le monde entier ils vivent bien kolikata na bato bazana poto ya pesa ka idéologie na ye sala poto place yozali Afrique du Sud des grand monde tozana ba magasin tout tozana biloko tout oyo ba ligali nyonso ya bilamba biloko tout na Afrique d'ici des ali mboka Mandela wana ezali mboka moko boy normalement eza mboka ba riche ezalo ka biso na poto ate tozwaka ba aide ya ba socialité Afrique d'ici des pays moko riche donc il faut vivre na ba possibilité na yo moko donc grand frère na ngai azana tina ya poto te donc il y a sala poto a comme ça Afrique d'ici di poto azana mituka cher azana bambongo na ye so lo bia ya poto lo ba koya makoya te po batu bazo loba akoya soki ye moko asepeli pour le moment ye moko faut décider mais poto le blaquer le côté parce que ngana azana batu partout dans le monde bazo contacter ngai na pesa bango contact ya nanga Eric Djenga bazana poto awa bazala ba coopérer kana grand frère nanga Nikita. Oui. Oui, na compétition, ce qui m'déco attire devoir, il faut que l'on la yango. Donc on a dernièrement, na pêche simplement simple. Bandeko ka yanga ya ba journaliste, ba sali li kopa na bango réunion na bango na poto, ba bimi singa na za sans papier. Mais tant on a bimi, na yaki na ba preuve mba mo keta na za na papier. Ngape na pesi bango devoir. Tozo ke na bino Londres. Na moni mutu mo ke Londres na ngati. Tozo ke na bino Maroc, namuni mutumo wa Maroc nangati. Tozo ke nabino Sénégal, Côte d'Ivoire na witi pas même 2 semaines. Ba ke nangati batikali ka ko yenga awa na Paris. Na comprendre bango batu baza bo okapi. Donc ça veut dire que ceux qui muta pesi devoir, il faut que longola devoir parce que ça défi. Nata oyo ba so suma solo mutuka ba ya na yote. Ba so so ba voiture te ba bi ke yaya na we famo na Tour Eiffel pour combat ikatana. Mais ce qu'on ndeni boko sala po ya no amona poto. Ya na ko lo ba poto Afrique d'ici des poto, Afrique d'ici des Afrique. Oui. Les poto des Afrique. Aux bien Afrique. Donc ça veut dire qu'il faut que compétition et comme il niveau qu'il y a une forme mon apoto. Mageba million na il faut nyata makona Paris. Mon isiko place combien comme des arts. D'accord répondre la question. Encore répondre vas-y. Ngai ka yelo na oyebisaka bato monde entier ba Rolanda biso. Eric Djenga aza numéro 1 ya ba ferré azana mbongo na ye poto le blaquer le côté aloba qui peut bien idéologie na ye sala poto na yo place aux ali donc vivre bien vivre à l'aise jour ya ko décider aya poto ako dépend na batuté c'est un peu ça pour mituko ya zanango barol rosso ya zanango bambongo ya zanango ata moto azana Suisse na Allemagne na pesi défi Suisse Allemagne Belgique
France, Hollande, Congolais. Côté Sorum, côté Susikuna, Aya Kutana, Akimi pour rien. Akimi Kutu normalement à Kokaete. Hein? Aza niveau Akimite. Yana ngaza numéro 1 ya ba ferré dans le monde entier. Aza niveau Akimite. Bon numéro 1 en haut, à mon ana pototé. Poto et pas grand frère nanga ezé l'autre côté parce que y a za numéro 1 Elon Musk, aza millionnaire, aza nambo, aza billionnaire. Niveau Elon Musk azali, y a za muta ko kota na ba défi ya ba congolais té. Yé akoya poto jour motema na ye et ko décider. Ako ça la sentiment ya ba congolais té. Mais aza numéro 1, aza muta mbongo ebele. Aki ma repoussa na té à côté les maté. Ya nanga lelo so moni afui d'ici que lelo ke musulman comme na Afrique du Sud ba musulman ba congolais grâce à Elon Musk et Eric Djenga ce qui le moni ke ba homme d'affaires ba komi mituka pe ya bien Afrique du Sud lelo ya na ngam taper sango gu na kala bat bazo ya Afrique du Sud ndenge ke mutaye étude ayeko tanga ou bien docteur ou bien ayeko tanga mais ke ba komi sango lelo niveau e komi bon ki Afrique du Sud et komi pena pays moko boye pena ke ba africain bazo vivre surtout grand frère nanga congolais azali numéro 1 dans le monde Elon Musk mutambongo ebele yé défi à ba congolais à ko répondre en côté yé soka ko ya poto jour yé moko a rozali intéressé parce que nga zo mona nanga défi bozo pesa yete mutazana ba Rolls Royce mutazana ba mituka ya cher ya pi de billions de millions poto c'est combien tobe taka calcul avec 7 000 euros avec 10 000 dollars mutakoya de poto moins de 10 000 dollars pe mutakoya poto tango beti mbongo wana na rende na fui di 16 mbongo ebele mais aza intéressé parce que grand frère nanga niveau ya azali aza mutambongo aza numéro 1 dans le monde Elon Musk Eric Djenga donc aza na compétition ya ba congolais te akoya poto jour motema na ye ekolinga akoya poto te po ba congolais bazoloba po ye a vivre ka na Afrique du Sud aza millionnaire a vivre déjà lix donc na niveau ya monde entier eza na muto akoka na Elon Musk azate na tie na monde entier aza numéro 1 ya ba ferré na monde entier. Est-ce que na Afrique du Sud wana oyebi Kasereka? Oui. Oyebi Kasereka? Oui, na ebi Kasereka. Oyebi bien. Na ebi très bien. Oko comparer grand frère na yo na Kasereka. Ba vidéo ezali yo moko ozongisa ata Kasereka na ba vidéo azolo ba bien nazana Eric Djenga numéro 1 na biso na Afrique du Sud. Ata Kasereka aza niveau Eric Djenga te ata Kine aza muto aza niveau na azate na le monde entier aza numéro 1 Elon Musk parce que il y a des vidéos au rotier là bana Kini bana monde entier batala Kasereka yemo ka sala ki vidéo ke nazana numéro 1 li passa nazana numéro 1 na biso. Voilà, naza na besoin au fond la motema na yo na yebi makamu ko silikate makamu etamola kabongo lokolo zo défendre yaya na yo olobi aza numéro 1 na monde a numéro 1 na Afrique du Sud nga naza na besoin ka ko fond la motema na yo nazo sengo ka ba komo moko à part yaya na yo ba nani basaka ba faire na Afrique du Sud tant yo zalaki na Afrique du Sud to ki kinia nazo komaka tant on azali na Afrique du Sud kinia azaki na no ko sala le côté ba kiné bazara ba à l'époque wana kutu donc na donc ana ko yeba na ba série biso yera kutu na yeba kiné ya te donc kiné ya à l'époque tom biso to yaka donc yekuta bando sala ba fête ya na kuta ki mboka wana vierge donc ba homme d'affaires bazate ezai kaka ba étudiant na ba congolais ba ya tanga ya ba docteur congolais na ba hôpital ya minini donc grand frère na ngam ta formé bango tout Bakas Kasereka, Bakine, ya Balipasa, Barik Mandala, depuis qui ça. Tant que vous avez formé, oui, et là que vous avez sabat na banda ko tout dans David, pourquoi vous linga ko masquer pe émission donc o émission Greco, et ça la kavuma na et là ko moko ya ko bomba vumate. A forma ba ona nini? Yaya na ngope bien bozune wana. Asali commerce té. Ateki et le côté. Asalite o te ka babi tuka sala boy et le côté mais mutaza na mbongo ebele tant ozolo ba former bango oyebi ke Afrique du Sud ba comment ozongo eza mboka ya ba frapper mboka ya batu moko bo ba frappaka batu mboka ya batu lobeka mboka ya makami bele tant ozolo ba ya na yo aza boss a forma ba tebele ya forma ba na musani po ba sani ba mécanicien baza ba maçon baza ba menuisier basala ke loko ni na Afrique du Sud yaya na ngai na ba vidéo ko talaza na ba bureau azana ba office na ye azana ba bureau na ye c'est un homme d'affaires
Azana ba bureau na ye engage kabatu donc aza homme d'affaires numéro 1 dans le monde. Il y a ba or ba diamant donc tout. Azana bureau na ye ba office eza plus de 7 na Johannesburg. O ba office na ye na pesimbote na mamu national na ebite soki bililia dani image otala rango pona ndenge ya ba fruit du sud dani image aza monument numéro 1 na ba journaliste. Dani image bonsoir. Oui. Na pesi mbote place azali parce que ba vidéo tant ya filmaka je pense bomonaka azana ba office na ye oyo ke eza ebele na ba Santon na ba Rosebank o ba dani image ba filmaka ba mamu national ba filmaka donc yene muta formé ba tout oyo moni lelo bazo bima na fruit du sud ke bazana mbongo yana nga muta formé bango po akutaki bango elo côté. Mais pourquoi le koso comme sanga yé a formé batu mais pourquoi batu wana ba baluki lié bango nyonso yé atikali neti yé moko pour sauter la fruit du sud bien Eric Djenga za lokwa côté ne yé moko mais bango nyonso baza lokwa bakangama bango tu bakasereka ba za mu ibele ona basangana ba nani ba mbongo na bango vuma mingi na lia ngote moya oboka ba ibele ate te mbongo ya bango ba bossa ona lia ngo vuma te tina na tanga ba ko mingi te pour na publicité na bango juto lia juto bano boka bango pe donc pourquoi bango nyonso ba balukela yaya na yo babalukela ya nanga parce que bazo que les jaloux loko azali numéro 1 na le monde entier balingi ba boto le pouvoir ce que pouvoir eza ya makila papa nanga monanu azaka na muta mbongo station ma campagne na pesi bana ma campagne mbote o ba kolanda vidéo yo ba rekomanda ba commentaire station ma campagne à l'époque ezaka ya biso station ma campagne donc mbongo ezaka ya makila lelo batekango ekoma ya bato mususu à l'époque ezalaka ya biso donc na pesi mbote na bana kitambo bana ma campagne o ba kolanda émission na pesi mbote pouvoir et utaka ezaka na makila papa na ngamona na zaka na mbongo ebele donc tangu Eric Djenga koli donc azaki na facilité au papa na ngamona donc Eric Djenga no azana mwana ya mutambongo papa na ngai azalaki na mbongo ebele station ma campagne on ezalaka ya biso à l'époque ngala za mwana ma campagne ya tongo nazolo bango na ozonga petit bois numéro 6 tozana de mapango ekangama. Est-ce que lelo oyebi masolo ba betaka ke yo mutu yaya na yo aza frapper yaya na yo aza muta lobeka mutu ya kosa leka yaya na yo azali frapper parce que ba dutaka na mbongo Eric Djenga mutu aza na mbongo to moni place ba mbongo ebimite ka bo beta masolo ba diamant ba or to ebite atimola pe diamant moko place moko te akinda ba miba pete asala pe ba biloko wana tuna ba mena ba place ya ba libula ba diamant te mais ya no ba mona fidicide ba mona e mutambongo babi ba cop mingi oyo bino bo kwala mindele yo muto banaki koya nango ba mindele belé yo muto bana memela grand frère na yo pour grand frère no akwala bango ezalo kuta grand frère nanga on était ensemble eta ke yaya na leki donc tozalaki ensemble donc mingi na bandoza na semeki na ngai mama Denise numéro 1 mama Sandra na pesio mbote place ozali donc yaya nanga za mutabolingo le roi yem tamemanga na fruit du sud on était toujours ensemble famille donc natkala jamais comme ma kopa mundele na pesa ye c'est faux yana nga yemoko mutambongo asala ba faire ya minene a format batu office wana ba office o yazana ngo engagea batu ya ndenge na ndenge lelo ba congolais lelo bas komi ko ignorer question moko tuninga na répondre yo nzambe kutu Yesu Masia mwana nzambe o ayaka na mukili ayaka posa isabiso me batu bandimaka yete na mukili batu bandimaka batu te soki batu lelo bazo boya Djenga wana kaka ezaka bato yo Eric Djenga le Elon Musk o asalisaka bango na kala donc ba vidéo ezali o kotiela bonne bana monde entier pour kasere kazolo ba bien toza li passa bambongo nazana numéro 1 na biso Elon Musk et Eric Djenga kineya ba vidéo na ezali bango tout ba vidéo na bango ezali na mokili batu bandimaka batu te donc ba vidéo ezali bokotiela bana tout ya le monde entier batala que au monde apenda que yana nga a format lelo bango batu wana nyonso yo moni lelo bakomi kuna grâce ya grand frère na ngai soki lelo tolongoli grand frère na niveau ya Afrique du Sud nana koza numéro 2 na mutu ya mbongo na Afrique du Sud mobimba numéro 2 na mbongo
yo moko zotala pour zape mutu numéro 1 na mboka pe azalaka numéro 2 pe ko zanga te so zotala bona Afrique du Sud numéro 2 to chana na classement selon yo nga na zubiki na papier Eric Djenga olobi ya na yo Elon Musk David Elon Musk va bien Eric Djenga Elon Musk nanu pe na liete ko forcer nga na loba ko monena makasite na zueta 5000 pe azamu tambongo wana vanda na pe ko za ya munoko ya ko lobati nga na lembongo to zo bakisa na basi uno na loba mo Eric Djenga Elon Musk Elon Musk. Elon Musk. Eric Djenga numéro 1 na Afrique du Sud. Merci. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk oazaka na Amérique. OK. Bazaka mi balé. Elon Musk o Amérique. Na États-Unis. Na Eric Djenga Elon Musk ya Congolais. Donc il y a le numéro 1 dans le monde. Pour Elon Musk aza mundele. OK. Donc selon yo to pesa classement ya Afrique du Sud mbamo ba vanda. Papa maman zo kiti vanda yoka classement ya Afrique du Sud ya batu ya mbongo parce que makamo il faut aussi ça. Mbongo na bino pe na ba te so ezaka ba papier so ezaka ba nini na comprendre ngote. To ki deuxième to ko cha nani? Kasereka Eric Mandala ou bien na cha nani? Ba mutazate azaka numéro 1 yango moni bazo ke les zuwa yango ba olinga ba bundisa pouvoir na ye azaka numéro 1 aotika la ka numéro 1 dans le monde entier pour ngana zaka na poto ngana on a moni congolais oya vivra loko la grand frère nanga Elon Musk Eric Djenga zate na ba salaire ngo ya combien za na ba plus de 25 tuka oya za na ngo ya marque ba Rolls Royce ba Ferrari ba marque belé kutuna msuna bosane donc atana ba poto awa salaire ya combien ndeko dayo azana mbongo ya ebele ndengo soloba oui azali numéro 1 na Afrique du Sud apela mbongo ya ebele numéro 1 dans le monde s'il vous plaît na monde entier oui. Na cha monde oui numéro 1 dans le monde s'il vous plaît David Mombele numéro 1 dans le monde wana pa ya ba congolais ou bien na mindele pe to chapo na mindele pe ba Bill Gates ba oya na kati o monte compliqué famille na bino mwa muke numéro 1 dans le monde na ba africain na ba Afrique ouais na ba Nigérien nyos ba Ghana oui, numéro 1 numéro 1 dans le monde mais numéro 1 on a na mona potote numéro 1 ya na numéro 1 na monde oui na mbongo na ba africain oui na ba africain oyebi africain na combien de pays oyebi bata mbongo combien ba na Afrique est-ce que soyeba makamu yozo loba wana nazo asime pe na ozonga Eric Djenga na pesi mbote place ozali Elon Musk numéro 1 dans le monde parce que son alobi que numéro 1 en Afrique du Sud dans le monde entier aza numéro 1 Eric Djenga Elon Musk donc il dit deuxième maman Sandra moi sinaye aza numéro 1 ya ba maman oyebi nazo proposer yo des Congolais onga na yebi bazana mbongo na proposer mi bali na ebite so ozala d'accord na ngai nazo proposer au grand maître Choisi Matata oyebi ke aleki grand frère na yo na yebi ete Choisi Matata na yebi ete nga na yebi Eric Djenga Elon Musk numéro 1 dans le monde entier wana deuxième personne nazo proposer yo oyebi boss Jimmy Belau aleki mobali nani grand frère na yo pardon aleki était parce que Eric Djenga Elon Musk aza numéro 1 dans le monde pour niveau ya komi aza sous numéro 1 en Afrique du Sud a komi numéro 1 dans le monde donc autant ba homme d'affaires numéro 1 dans le monde entier c'est Eric Djenga Elon Musk bango babundaka grand frère no abundaka en tant que mutu ya mbongo aza sous sa père ou bien azaka mutu mbongo ya pamba grand frère na ngai aza mutambongo aza pe saper parce que ozala saper faut za na mbongo obebisela nga mission nzambe na ngai koza saper yo ye potote comment koza saper kuna na Afrique du Sud vuma nazo biso vérité abomi mission koza na saper faut za na mbongo pour magasin tout eza yo yebi tout na Afrique du Sud ezali na sa émission bien vraiment oui dans sa émission oui donc il Djenga pa saper parce que koza la saper ka c'est mbongo so za na mbongo faut la ta bien pa ba niveau Eric Djenga za na ngo nazolo ba na ozonga na Allemagne na Belgique na Suisse partout na Europe na on a moni africain moko aza lokola Elon Musk aza numéro 1 parce que ngai kutundije batu bazo contacter ngai o bazana complexe da kutansa bangona grand frère nanga Eric Djenga Elon Musk ba sala ta connaissance relation ni nezali Eric Djenga na Moleka Eric Djenga na Moleka Eric Djenga Elon Musk ayebi ete bazana ni relation Moleka na Afrique du Sud oui ayebi ete bazana ni relation
Eric Djenga Elon Musk aza formateur a format ebele bana babimi ebele donc mokili ezaka bongo ata yo salisi batu barondimi ote nzambe ne muto ofuta ye asalisaka aedaka asalisaka ba congolais makasi. Toko manabiso presque na suka parce que télévision ezali ngonga nino yaya na yo asali na mbongo ya zanango azana hôpital wapi azana école wapi azana maternité wapi et loko nino yo yaya na yo azana ngo biso ba congolais tokolo ba peketili oui tozana congolais moko comme on est Eric Djenga azana mbongo ebele na Afrique du Sud. Grand frère na azana ba association na azana ba ONG na Afrique du Sud. Et d'abord l'enfant abandonné bana oyo balala na balabala et d'abord bato bazana ba difficulté et d'abord bato bazana maladie et d'abord bato ebele et d'abord bato pe na niveau ya Afrique du Sud bato bazana ba difficulté ya commerce bato bazana ba difficulté bana bango batanga donc azana ba na ba association ba ONG oyo d'abord bana bitike bana ya balabala bato tout bazamba ba difficulté na vie soki lelo bato bazota la biso presque na mokili mobimba tala na misu na Afrique du Sud na ba fere nyonso oyo ba takaka grand frère na yo oyo bazo nyoko la grand frère na yo bazo koma tina Paris ba osala vidéo Djenga yo mona moko nini awa suka masolo yebisanga nino koki koloba na bango poto suka pona lelo maloba mboka yo mais ko répondre batuana o nyoso bozo sala conscience na bango ba yebi ke Eric Djenga Elon Musk aza numéro 1 Eric Djenga numéro 1 Elon Musk akoya poto na momo porté ye moko sepeli aya azana tina ya poto te parce que a vivre ko le kata bato ba na poto aza numéro 1 na le monde entier Elon Musk mutambongo ebele bato nyoso bazoya na poto o ba osala vidéo bazana ba difficulté ya makasi bazo lingande ba milakisa ke koya poto ezali ke synonyme ya kobonga eza bongo te donc muto akokana Eric Djenga na le monde entier azate bato nyoso bazo sala vidéo Eric Djenga yaka poto Eric Djenga azana ta na bango te po soka koya poto akoya na moment opportun moment oye pena akosepela ke aye ezate ke po bato balubi po ye moko yaka na idéologie comme ça poto na yo place ozali vivre luxe vivre bien ndenge mama Denise Mama Sandra numéro 1 ya ba mama na pesi su mbote ezali ngai Nikita semeki na yo mbote ebele yo place ozolandanga muta kokai na mama Sandra azate pour mama Sandra paye azali numéro 1 na ba mama na Afrique du Sud mwasi oyo do muta kokai na mama Sandra azate aidara pe makasi. Voilà soki grand frère na yo azotala yo yemoko muto ya mbongo ebele Eric Djenga apometa nga pe kutu 5000 on a évité ceux en nzela ou bien eso komate na évité ekokoma yebisanga nini okoloba na grand frère na yo conseil nini okopesa na ba tak nyonso yazo na Afrique du Sud ba bimisi na ba mituka nyonso atiaka wana so to tourner mission yeza ya location na profiter na pesi dani image place azali mbote na mamu the best ba bibi mituka o eza na kata lupango ya na yo aluwaka yango et pas ba sud africain. Et ça qu'on est musicien à louer, à ça la fali faire à louer mituka ya mutu pour ça dans au clip. Donc il y a un zo mituka ya batu, a tiens on a kata lupang, ce qui a tourné mission ici à zongi siango il y a location partout. Ni no conseil ni ko pesa ya na yo Eric Djenga so tala yo. To komana suka. Na pesi mbote na ngai na Elon Musk Eric Djenga. Ezaleki na yo Nikita Kazadi. Na pesi yo mbote place ozali na pesi mbote lisusu na ba Snoop Dogg, Janet, Ricky Rolls na ba mapasa na pesi bino mbote ngai loko na répondre o David Mombeli na mokili batu bandi mara batu te batu wana nyonso o bazo ignorer Eric Djenga kaka ye wana Eric Djenga asalisa bango ba video ezali ba yake pa na ko defa mbongo ba audio ebimaki li passa ba mbongo alobi Eric Djenga ze lo côté mais ya audio il passe ba mbongo azo bisa Eric Djenga nenga za diabétique type D azana posa Eric Djenga a aidé tozana ba audio ane bimaki ya nanga viki ayaki ko comprendre que ba congolais baza sous batu ya confiance te azana ba épreuve na ye parce que yo ko boya mais il y a des épreuves quand ne papa yemba histoire ba chanzarango te batu wana nyonso o lelo bazolobela Eric Djenga mabe Eric Djenga yaka poto Eric Djenga Elon Musk le millionnaire
les millionnaires dans le monde entier azana ta na binoté akoya poto na moment porté jour yemura ko sepela ya azaka en Afrique à vivre bien. Voilà, tokomi na biso na suka boyebi makamboyo Afrique d'ici des grands monde netozolo ba toujours bo limbisanga normalement ifana zalawana depuis mois ya juillet mais ba contretemps boyebi kaka na été na moi travail za tellement trop mais na en Afrique d'ici on a déjà rendez-vous dans l'ambassade déjà na zwaki déjà voilà tokomi na suka ozala ba to pesa mbote d'abord na pesi mbote nazo pesa mbote nanu na mwana ya nanga Chico Obama na Cape Town bana Cape Town Park na pesi bino mbote nde ye mutamema kine epananga Chico Obama mwana ya nanga na pesi mbote na ser nanga na Kishasa Kisita mama na Nana na Jacques donc na Zando na pesi mbote donc na pesi mbote na famille nanga Kazadi basé belé na pesi mbote na famille Mobimba Kazadi na pesi bango mbote voilà na pesi mbote na mobali na ngai Flori Kembo Frère Kembo, en tout cas, tu peux sur mbote place au sali, tu komi na suka. Merci na bandeko, boza belé, boza connecté na Afrique d'ici, boza abonné tellement belé na Congo Révolution pour boza la dessus makambu ya bilamba, makambu ya mbongo et tambola kaboye. Donc voilà, tu peux ça mbote grand maître choisi matata place azota la biso, to boza na te boss Jimmy Belaou ya maman na biso Soraya, moi si ya Pembe. Merci na geste wana ikota ki déjà. Donc on a ki déjà ba ya Mobimba. Merci Jimmy Belaou place azota la biso. Tu peux ça grand merci les sous na boss Jimmy Kanga ou azota la biso na kati ya Londres merci na yo to pesi mbote les sous na boss David Mangaya millionnaire place azota la biso to bossa na yo te to pesi mbote na excellence Soule Kauka ya Pembe muta politique ya Pembe merci place azota la biso to pesi sous mbote na mama pasteur excellence grâce Emi Koutino place azota la biso to bossa na kiyote to pesi mbote na DG Jonathan Mika, merci place au Talabiso. Fabien de Bilto, Auditete na Kata Bruxelles. Fabien de Bilto, mon ami et mon frère, merci pour na geste wana. César Bolt Ngabi, na Villeneuve-les-Rois, Boni Sango. Il y a José Dikila, kuna na Villeneuve-les-Rois. Na Katia Israël, Mboka ya Yesu. So lingotinda Koli, Fret, Biloko Kende Congo. To moni Ige Mulimbi, na Kati ya Afrique d'ici, agence Kitoko, place à Rotinda. Biloko na kati ya mboka ya Yesu na kati ya Israël. Merci na mama Denise mwasi ya Mokonzi mama mbote place aux la biso bosala ke belé defa ba télé pour na Rolanda émission Greco présentée par David Mombele M6 Kosina Yuda. Merci na réalisation ya Faye. Merci les sous na Lévi. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.